idée on est constant Moutamba pour ngai vraiment naza contre yango makasi parce que on est crime contre l'humanité. Jamais yo ministre Robi Misamwana ke obana ko bomaka population na yo parce que bossa la kuluna jamais. Pesa bango punition mususu bon redresser bango bote bona kati ya prison komona ke muto oza rééduquer tango bima boy. Bo pesa bango musala bo kuluna ko sila na mboka. To pona nga penda naza contre melo kwa za crime contre l'humanité. Oza d'accord na ngote pona nini? Mais parce que ça m'a bé. Ndeno oboma bande kono ko banyama. Ba guerre ça kuna na goma kuna. Pona nini bo sisa guerre wana te. Ba mama bazo kufa el nyonso. Et ça va kuluna maboma bango te. Et ça va rebelle ba to lingi Congo to zo bebisa Congo zo boma mama kuna bana mike. Aussi ça d'abord guerre kuna goma sima. Bon redresser ba kulunaire. Que yo ozali ko sepela na ba kuluna. Non, na sepela na bango ta mukete mais état que mon mboka na lobike beba d'abord source ya kuluna uti wapi source ya kuluna e uti wapi lorsque mutu ana musala moni na mboko to Afrique du Sud lo kwa les alakate pour les grands journalistes na mboka oyo les alakate batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino boye malamu na mayangani na Politique TV mais na émission na biso to solo la politique nazali wa bino Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga lelo toye spécialement kolobela dossier peine de mort contre bakuluna na République démocratique du Congo. Ministre ya justice na kombo ya Constant Moutamba alobi bakuluna nyonso tout peine de mort. Soki bakangi kuluna esengeli baboma ye soit na obete masasi soit na pendaison. Mais ekaboli bakongolais misusu balobi tonyokwa mingi na phénomène kuluna oyo bapesi merci na Constant Moutamba ndenga meme idéologie ya peine de mort. Pona bango balobi peine de mort eko osilisa kuluna. Bakongolais misusu basepeli nango te balobi non. Monsieur ministre azali kotosa droit de l'homme te. Na yango ngai lokola mopanzi sango na lobi non na pusa na pembe na bakongolais na yoka makanisi ya bakongolais. Bakongolais nazali kolobela mingi azali bakongolais ya diaspora communauté congolaise Afrique du Sud. Oyo na kopusa na pembe na bango pona sola na bango. Bonne année lisusu bisika tu bokolanda biso et tokutani kala mingi te. Merci. Mbote na bino lisusu bandeko. Ndenge bomoni nazanga moko te na telemi na moko ya bakongolais Afrique du Sud to oyo bino bobengaka diaspora congolaise mingi baebie misusu baebie te mais pona baebie te tokopesa chance à me présenter lisusu po boyeba lisusu mbote mwana mboka mbote le grand journaliste Patrick Chimanga. Bonne année 2025. Bonne année na Yopé, bonne année na ba diaspora nyonso to ya monde, pe bonne année na ba congolais nyonso to bisika bozali. Mwana mboka ndenge na uti koloba misusu baebio misusu baebio te. Pona baebio te komi représenter tel lisusu po baeba yo toko bana osolo. Bon nga komo na ngai Gelor Efete, je suis congolais né et grandi au Congo, mais naza siko na Afrique du Sud, précisément na Cape Town. Tozali na mwana mboka Gelor Efete ne grandi na kati ya Congo ndenga ebisi bino mesiko za na Cape Town. Mwana mboka na ekoluko mingi hapo na lisolo ya peine de mort na kati ya Congo. Ministre la justice Constant Moutamba alobi kuluna nyonso tout na kati ya Congo esengeli babo maye na peine de mort. Po bakuluna balekisi bazo piye ba mama biloko bazo kata baninga na bango maboko bazo kotisa désordre moko na kati ya société okoki comprendre ti. Pona ya alobi solution ezali peine de mort. Yo olobi nini? Oza d'accord pour nango to oza contre nango? Nga penda naza d'accord jamais pour na idée ya Constant Moutamba ministre de la justice nazali vraiment contre yango parce que d'abord il faut ba source ya kuluna na kati ya mboka na biso eloko nini ezoko sala eke ba jeune ba se soulever ba se révolutionner ba ndoko iba ko kata ba machette ko sala ba désordre na mboka. Premièrement ba source uti wapi pona ngai za d'abord musala ezate na kati ya mboka
avenir ya jeunesse ezalité ils ont poussé le jeune basala bakuluna babebisa mboka parce que manque à faire musale zate na kati ya mboka idée wana ya constant mutamba pona ngai vraiment naza contre yango makasi parce que on est crime contre l'humanité jamais yo ministre Robi Misamwana ke obana ko bomaka population na yo parce que ba sala kuluna jamais pesa bango punition mususu bo redresser bango bo tsheba na kati ya prison au moins que muto za rééduquer tant obima boy bo pesa bango musala bo kuluna ko sila na mboka to pona nga pena naza contre premier loko naza crime contre l'humanité oza d'accord nango te pona nini mais parce que ça mabe ndenge oboma bandeko loko banyama ba guerre zo sala kuna na Goma kuna pona nini bo sisa guerre wana te ba mama bazo kufa nyonso eza ba kuluna baboma bango te eza ba rebelle ba balingi Congo te zo bebisa Congo zo boma mama kuna na bana mike tozo tala ngona ba vidéo bazo kata machette bazo violer basi bo sisa d'abord guerre kuna Goma sima bo redresser ba kulunaire. C'est que moi mboka soki na okio bien na ba bazolanda yo c'est que yo ozali ko sepela na bakuluna non na sepela na bango ta mukete mais étant que moi mboka na lobi ke beba d'abord source ya kuluna uti wapi source ya kuluna e uti wapi loso ki mutu na musala moni na mboko to Afrique du Sud bloko ne zalaka te comprend les grands journalistes na mboka oyo ezalaka te mutu roboma mutu mais ba bombela na prison ba tie na prison ba rééduquer sera cela une deuxième fois a commis la peine de mort dans na kata prison tiliwe ko memaye mais jamais ba ko zo mutu ba bete masasi ba pendre non 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 c'est un crime contre l'humanité. Mwana mboka azali koloba ndenge na lobaka toujours mituna ezali ya biso biano ezali ya ba invité mais mwana mboka bakuluna oyo bazo faire partir na jeunesse congolaise baza ba congolais mais o baponi ko salela nzela mabe mais soki bango lelo ba se retrouver na nzela oyo ya mabe akuluna ezali faute ya nani ezali faute ya l'état to ezali faute ya ba parents mais ça faute ya gouvernement ça faute ya l'état osomona parce que celui qui n'a pas de repères se perd. Et d'abord, babotu aboti biso. Batikeli biso héritage nini. Bakotika pe nini parce que mboka eza mabe gouvernement nde aza à la base ya kuluna premièrement. Eza gouvernement pona ngana lobi bongo. Donc gouvernement za base ya kuluna. Na kata Afrique du Sud ata muta tangi te. Eza na musala moko très baba ko lukela ye po te longole ide même ya koiba. Ta muto za mbongo fin du mois quelque chose. Mon témoin idée kuluna ngo zalate. Pona ngai base pa kuluna pe ils ont participé au gouvernement na biso Congo. Ndenge mwana mboka azo répondre bino bozali koyoka mais olobi nyonso tout opesaka ka l'état ba parents o babotaka bana o basana responsabilité te ba parents bakotangisa bana na bango nzela malamu te mais d'abord parents tangisa mwana bien ndenge parce que mon parent na no aime ça fonctionnaire. Au moins un fonctionnaire na kata Congo a tellement sur 5 ans payé un fonctionnaire chaque jour pas que na musala mais mon na bango ya salaire bokanga yango autant que ça mona ndenge ni classe tous appelé batu autant que ça mona classe ndenge nini parce que d'abord papa azo mbongo malonga te tant sur 5 bana 6 bana il faut balia toi ne faut pas que ne banchi donc c'est que faut salaire na bimaka pour na mona que ne banchi ozomona ngala mona que za gouvernement za la base ya kuluna na za gouvernement na biso Congo matro mwana mboka lobi mawatro ezali gouvernement azali à la base ya kuluna na kati ya Congo oui. Mais nini l'état koki ko sala pona ko silisa kuluna pona yo mbasala misala ban créer ba emploi ba engager ba jeune wana papa na biso Kabila le père asalaka ajuba kuluna tu wana atindi bango ba ke no sala agriculture ba ke ne kolona ka ba masango moni ke même idée na kuluna silaka na mboka pas me ko sala yango. Mais na kati maloba te tomoni tata mokonzi ya ekolo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ala musaki service national tomonaki bakuluna mususu bazo kende kuna mais bazo kaka te bazo ko bana ko sala désordre peut-être yango wana Constant Mutamba bimisi nini wana na ko défendre te mais nazo poser ka ba question te parce que basala kango na ebele te yaka ya mukie so ezaki ba emploi ezaki ebele bakamo yaki ebele mais mona ke kuluna ngo diminuer mboka nyonso tout qui banditisme ezalaka mais gouvernement il faut sela mayele ya kosilisa eloko wana ata 100% te ata moi 80%
esila ata 20% sikale mona ke msusu wana bakolemba ozomona yango wana le problème. Mais sikoyo nini okoki koloba na bakongole oyo bazali bavictime ya kuluna oyo bamama oyo bapie biloko na bango epa bakuluna bandeko bakati bango maboko moko bakataki loboko awuti kokufa un citoyen simple innocent mais victime ya kuluna nini okoki koloba na bango bato baza bavictime ya kuluna bato bakufeli batu mpona kuluna bakongole nini ozoloba na bango bazoka vraiment sorry mpona bino boza victime ya kuluna vraiment sorry. Mais bopesa pe bana na faute te za faute ya gouvernement pona nga za faute ya gouvernement vraiment pardon pona mingi pona ba victime ba oyo ba sibi ba ni ba blessé pona kuluna donc vraiment sorry mais pona nga za faute ya gouvernement congolais tomeka ko sala quelque chose pour te kuluna sila na kata mboka eze loko moko simple ba emploi kaka soke na mboko mona ke kuluna rosila. Merci mingi na banzi tokozwa bino ngonga mulai te ndenge na lobi tozokutana na bakongole bele ye alobi tokokutana na bakongole misusu mais mwana mboka tozana ibandeli ya mbula bambote pa ya bandeko na yo baninga ya epuis nini okoki koloba oyo totunaki yo te po lelo tokozota mulai te bon mbote eza mingi kaka na mboka na ngai batu population peuple congolais d'abord bambote ya trop mbote na famille na nga na Congo mbote na bandeko na nga nyonso tu ba diaspora nyonso tu ya monde vraiment na boko tanga ba komo mais ba mbote na bino kaka elonga na betaka siete pona gouvernement congolais mboka na biso richesse eza makasi vraiment pona ko créer ba emploi ça demande quoi au moins yake kulune ko diminuer tozo na kata free decide awa mais mutu nyonso tu na niveau na zana musala na ye ata ko kombola ba veni oyo to mona na free decide mutanga ne classe te mais bapesaka musala comme l'avenir moi chaque semaine je manque quelque chose mon qui m'a idée ne kolongo a créer foyer na ye asuna tana ta que le libanda asima machette akata mutu abotla mutu mbongo vraiment gouvernement congolais tout ça est fort président Félix Tshilombo Tshisekedi ozo kanga mona mboka vandisa gouvernement na yo quelque chose est ça la mapona mboka pona kuluna edoser vraiment le nangolo ba yango wana. Merci mingi ngana bino tomona ni mbala sima. Merci mwana mboka. Merci beaucoup président Patrick Chimanga. Merci beaucoup. Merci. OK. Bye.